Bonjour à toutes et tous, partout vous êtes dans ce monde. Bon week-end à vous. Je viens ce soir na présenter bino vidéo oyo monde entier zo benga pona likambo ya problème ya ndeko na biso ya mwasi oyo babengi na kombo ya Karine Mokonzi. Dossier na ye bandeko na ngai ezo koma na suka te nazo comprendre dossier oti. Ezo koma na suka te beze oyo. Batu siko bazo benga biso partout dans le monde, partout. Pona komeka kopesa ba témoignage na bango, ba suggestion na bango, ba conseil na bango, ba lobi bino boleka na media, bo mekaka ko lobaka biloko yango ndenge tozali kopesa la bino. Nga siko telema mutu na nga nazo kotisa na okotisa siko ebele na komo sala ka mutu apesi nga suggestion na ye. To message na ye, to histoire na ye concernant makambo ya Karine Mokonzi na bandeko na nyoso oyo ba lobi aza mutu mabe. Soki mutu apesinga message naza ko décortiquer yango susunga moko te ke na étudier yango na nobongo na ko sala ba analyse na komi ko kotisa yango kaka na kati ndenge ezali binyo moko boyo kango. Donc brut mbok banda ko yokango brut na ko banda lisusu ko décortiquer yango nga moko te. Parce que tant mususu mutu alobaki ndenge musulenga nazo loba na kozana na ko plancher côté moko boye. Alors na komo pesa ba vidéo yango kaka ndenge batu ba peselinga yango. So mutu abengi nga alobi na zui eloko wana alobaki na koti yango na kati ya ba vidéo po ezala brut ezala travailler te. Parce que vraiment bandeko nanga monde entier zo benga monde entier zo loba partout congolais azali. Batu ebele bazo loba surtout pona likambo yoke ovandika na ba camarade bango tout basaleli likopa babandi koloboza mabe babandi ko bimisa makambo ezo kamusa batu ebele boyebi biso to sala ba video na biso ezala ka juste pona kolobela ba faible na répéter lisusu ponga la lobaka ngo parfois bokoti sanga na fan ya mutu te bokoti sanga na za fan ya mutu moko te po na fan ya mutute na koki ndenge na zali nazana fan ya mutute nazoloba juste pona kolobela ba pauvre ndenge to sala ka to ganga ka awa to zoloba pona batu oyo bazanga ka batu kolobela bango. La fille Karine Mokonzi na minute oyo tokyo loba basala li likopa batu oyo alia kina bango batu oyo amela kina bango batu oyo Sir Marie Musambukutu ayembaki batu alia kina bango amela kina bango basaleli elikopa bakoma ko bimisa makambo na ye kiaza mabe atongaka asalaka boye abimaka na mibali asombelaka mibali soki biloko nini soki bilamba en tout cas nga amoni pas problème ezate soki mobali nanga pesa na sepeli na ye no sombele bilamba to salaka mibali ba cadeau na pototi outi pe musala okoti na boutique moko bomoni basali ba sold oyebi di grosse nani munene ya mobali na yo na mulai na ye okyo sombela epe oyeli e kadoti mosoki ya saleli yango batuno ya lingi yango na moni pas problème ezate mais na communauté na biso ebimi nango problème ke azo kabela mibali soki biloko nini wana. Alors baleki balobi so ba koloba naza na ba video bandeko nanga na ko monopoliser parole te. Avant nga na pesa conclusion na nga nazo tika bino boyo kanano ba video ya batu bazo benga nga ebele pona bazo yokela e mawa bazo yokela Karine mawa parce que soki ekomi groupe ya batu ese su mutu moko te ekomi groupe ya batu ese su Miriam Mokonzi te ekomi groupe ya batu nyos o alia kina bango o ya fula o ya komisi bango o baza lelo par rapport na ba stratégie na ya bande ko monter na YouTube oye komisi bango lelo bazali ebele pe bazui mabala baye na poto penza ndenge bazala wana penza na ndenge na bango moko sibonge ko ya na poto franchement to lobaranana na ba visibilité ya Karine wana kozala pembe na ye tout bazui ba mabala na bango baye na poto bakomi ko critiquer avant nga na pesa conclusion na nga nazoti kabino boyoka voice moko ya bato bazoyokela Karine mawa. En tout cas na tiaka batu ebele melelo nazotiela bino mama moko apesa enga mawazali grande sœur ya ndeko na biso ya mwasi ya théâtre o akufa kombo na ye visa na tie bino boyoka grande sœur ya visa expliquer nga to solo na expliquer nga problème alobi omoni biloko oyo ezosala nga pasi po mutu ako perdre eza famille ya Karine eza mama na bango na okaki pasi sile na okaki voice ya mama na ye bati yango na media. Donc mama wana ande akoyoka pasi po biso to perdra petit sœur na biso pona makambo oyo ya ekende ki boyezonga ki boetala na koloba nano mingi te boyoka nano voice ya mama oyo
grande sœur ya ndeko na biso ya mwasi visa je crois bato ebele bayebi ye visa na biso ya théâtre oyo akufa wana na kobota mais balobi tension emataki lera kobota nazotiela bino boyoka ndenge ye azoloba bo makambo soki bato bazolobaloba bato baperdaka ezaka famille boyoka. Ngai na lobika mama na bondelio yo kolobaka yo pesaka na otalo kala mingi te o pesaka d'information ina kolobaka mama okolobake bon tondimi Karine atonga ki Cynthia Wadol na afi Laurent na Cynthia Wadol batonga Jaël Lisho pa ya grâce temo que Jaël Lisho aza na sida Jaël Lisho akenda kosala na ba test to mona bakanga bango na ndako ya fa sako banga beta bango ozomona eza na internet total ango bakokanga maka te kaka Karine bana posa mwana batasala AVC nai aza mutu ya baje na bango bamesana bango nyonso bafingaka afi Laurent mwasi kola limbisanga ntango Karine azwaki ayebana nanu te Cynthia Wadol mema ntango grâce tembo ake baye koprofite na sita Karine baye na nsima grâce tembo bakomofinga grâce tembo lelo baye na poto ye kutu Cynthia akangabi na Turquie ayebi kundenga kobimela te ezonga boye azobuka su baproblème fala vanda ne mama bino to balobaka mana bonde yo lobango mpenza ke Cynthia Wadol na afi Laurent bafinga Jaël sida parce que Jaël azomana lokwa ye mwana malamu ye patongaka oui bafinga ye yakenda kosala examen bakangaka afi Laurent na Cynthia Wadol na ndako ya Josaphat Sako banga babeta bango totala ngo lelo babosa ine soka Karine mutafingaka c'est pas bien yango kaka na benge mama na ngai nalandako mingi bo nalandako yango na bina benga naisa na mama Fleur parce que naza fa na Karine te me nalingaka ye donc naokaka motema pasi soki baza koatake nazalaka mal à l'aise c'est pas bien oui non parce que to perdaki visa likwa bilobaloba ya bato visa ekosala batension mais oui pona bilobaloba non wana tokotika te aza mutu akoboka makambo ni toke tozonga Karine toke tozonga acceptaka bato maza loka ba Jaël baloba mabétise na monoko te Gloire Olanga finga ka bato makambo basali te mais Karine na prononça mabe na monoko nete tozala mpe bajuste Karine afinga mama est-ce que ça finga mama bato na internet asala ngo te makambo bêtise bima na monoko nete biloko na bango batraite bamisia wana eza monde na bango bango bamisia balingaka bongo baotanga komona eza makambo na bango bayebani na bango ozomona bayebani na bango parce que so bayebanaki te fali akotika ye te wera kotika mais wera ayebi ke Karine azosala kombo na nsima na ye moko auta kosala mission alobaki nini ye agembelaka moto aza na succès soki atouche ye ayebi ke bato na ye bakolanda ye alobaki na clair alobaki ne clair afingaka ye teke tata na mama ke wera soni mama na yo wera soni makolo etengama asala ngo te soki abenge kokokoko mpeza nango injure te abenge o grand père eza bien apesi okutu respect apesi o respect biso kota bazoba mwana kukatonga mama na ye ngai na lobika mama na bondelio yo kolobaka yo pesaka na otalo kala mingi te o pesaka d'information ina kolobaka mama okolobake bon tondimi Karine atonga ki Cynthia Wadol mais na afi Laurent na Cynthia Wadol batonga Jaël Lisho pa ya grâce temo que Jaël Lisho aza na sida Jaël Lisho akenda kosala na ba test to mona bakanga bango na ndako ya Josaphat Sako banga babeta bango ozomona eza na internet total ango bakokanga maka te kaka Karine bana posa mwana batasala AVC nai aza mutu ya baje na bango bamesana bango nyonso bafingaka afi Laurent mwasi kola limbisanga ntango Karine azwaki ayebana nanu te Cynthia Wadol mema ntango grâce tembo ake baye koprofite na sita Karine baye na nsima grâce tembo bakomofinga grâce tembo lelo baye na poto ye kutu Cynthia akangabi na Turquie ayebi kundenga kobimela te ezonga boye azobuka su baproblème fala vanda ne mama bino to balobaka mana bonde yo lobango mpenza ke Cynthia Wadol na afi Laurent bafinga Jaël sida parce que Jaël azomana lokwa ye mwana malamu ye patongaka oui bafinga ye yakenda kosala examen bakangaka afi Laurent na Cynthia Wadol na ndako ya Josaphat Sako banga babeta bango totala ngo lelo babosa ine soka Karine mutafingaka c'est pas bien
yango kaka nabengi mama na ngai nalandako mingi bo nalandako yango nabina benga naisala mama fleur parce que naza fa na Karine te me nalingaka ye donc nakoka motema pasi soki baza koatake nazalaka mal à l'aise c'est pas bien oui. Non, parce que tu perds qui visa ni quoi biloba loba ya batu. Visa est pour ça la tension. Mais oui. Pour la biloba loba. Non. Voilà to kotika te. Aza mutu. Akoba makamuni to ketozonga. Karine to ketozonga accepte la batu. Mazalo ka ba jael ba ma bêtise na mon côté. Gloire olanga finga ka ba ma salité. Mais Karine na makamuni to ça la paix ba juste. Hein? Karine a finga maman, est-ce que tu as finga maman dans internet à salangote magama bêtise bimana mono connecté biloko maman ba traiter ba mission wana eza monde na bango ba mission balinga ka bongo ba otanga komoneza magama na ba yeba na bango osomona ba yeba na bango parce que so ba yeba na kite fali ya kotika ete wera kotika mais wera ebike Karine zo sala kombo na sima na yemoka utako sala mission lo bakini ya gembela ka mutu azana succès so ka toucher ya ebike ba tunaiba kolanda yo so alba ina clair alors bah il est clair la finga kaite que tata na maman que wera soni maman na yo wera soni makole tenga ma asala ngote so ka benge koko pesa na injurta a benge grand père ça bien a pêcher au respect a pêcher au respect biso ko taba zo batana a finga ma finga comment a pêcher au respect hein le bato que le moke ko tabunga ka moi fani po fani azo bi maneti na nenga bete be wera soni nani a finga eta pesa yo to reçoit bien que koko parce que bimisa héritier il wana pena héritier on ba kabo ina ba on ba tika mona ba tranquille. Hein? Il faut attaquer pendant la fille Laura wana sinta wato na solo ba n'importe quoi bango batonga peja ye na ye jael on peut sida la muska su fe ko na ye na mobali on peut que na za mobali moi ça kufa na sida comme ça tombe amela ye pe lisusu po ba le kisi oui maman on gana bien ko maman langa ilimi ça na dérangement mais po mona ki mutu échauffé ngai ça langa bien te maman likamti ya wana isa pambola ufala na mburu hein na mburu eh ngana za kina no Ok, bandeko nanga bolandi ndeko nanga ya mwasi abengaki aza ye moko te baza ebele siko nazo trier o namoni eza important nde na tie parce que na debi na lingaki na tie la bino te ndenge to solo na suka pe na linge na tie la bino te po eza biloko ya secret to solo li na pesika po na tina ya ndeko oyo bazolo bake afinga atongaka alobaki bo alobaki Cynthia Wadolf soki Cynthia Wadolf azana sida ba Cynthia Wadolf wana na moninga oyo auti koloba mama nanga auti koloba awa bakende ko finga bakende ko tonga pe Jael Shoki azana sida ti biso to mona kinde Jael akeko se examen ya sida do eloko interessenga parti yango na moni na telebino parti mais alobi trop a expliquer nga mingi na pasi na mawa alobi azana problème sérieux parce que ba ute ko perdre aza grande sœur ya ndeko na biso ya mwasi visa o ya théâtre hein bato belé oyo je crois la génération na ngamba oyeba visa azalaki ko sala théâtre visa ezalaki kabo bato bande ko loba biso toto yebi histoire ya visa batu babandaki koloba visa sali boye visa lobi ya ko bando ya na poto visa alala kana basi ya mibali ya batu na kanisi batu ebele ba yebi likambo yango erapele bino siko muto wa bengi ngaza grand sœur ya visa yango moni na trier kaka oya ye batu bazo benga nga butu mo ipona likambo ya Karine ba mama ebele baza na moya ya kolekisa ngo te bazo benga ka batu oyo baza na moya ya kolekisa ba message na bango po ba pesela bobi congolais to mama na lobi congolais to bosa na kambangu visa kufi pona biloko ya koloba asali boy alala ka mibali ya bato asali boy donc koloba po kereza kere ti eko ya ko céder muto akei visa kei trop jeune exemple ami baleza ali ndeko na biso ya mwasi Marie Musamu nani aleli Marie Musamu te mais lere Marie Musamu azalaki na vie Marie Musamu asali boy Marie Musamu ndumba Marie Musamu ndoki bakangie na cimetière po moni batu wana baza kaka bastar te baza pe batu lokola biso poto benga bango bastar na biso parce que baye na communauté baza kaka bastar te baza pe bana ya batu baza pe na kere ka ezana musuni lokolo ya biso ezana ba vene bele o e pompaka makila na kati ya nzoto pe ezongisi yango lisusu do baza na kere o e fonctionnaka butu mo lokola o ya yonanga siko to bato bazoloba mabe aza ko encaisser
après au mona kere cédé muto akei to perdra pe mari musa donc et ça la kabiso elo moko te tozo comprendre que to perdre batu kaka pona makambo ya biloba loba ko sala batu ba complicité ko sala nini au mona boye ko perdre ka mutu boye mari musa mo akenda akei ka boye na 2016 soki janvier soki le 16 janvier 2016 mari musa mo akei deuxième personne o akei donc toza prendre un exemple à deux personnes wana nanu les mamans ya betinga isola petit sena nga bande ko nyokwa mazuki sabiso motema po nyoso ya mabe visa mtu asali visa ndumba visa boena bo ti kere na eko cd akufi mari musa mundoki mari musa mo asali bo do to linga kate star ya mwasi abimate po na nini po aza mutu lokola ngana yo ndeko nanga okyoza na mabe na ye meto yeba ka meme ko juger mutu me to doza kandambu ngana olobela Karine te ezate ko na olobela Karine so Karine na opesa ngai lote na oloba kaka po to lobela ka ba faible avant kutu beze ya Karine e banda na ebisa bino bandeko na ngai so na moni mutu batu nyoso bazo attaquer na yaka kolakisa mo eloko ya muke ya malamu ya mutu wana to perdra ser mari musamu boya kenda batu babandeko lo basiko baganya nini eloko te balobela enyoso basi babima ala na mobile nanga na ba preve ya hotel ya ba chambre d'hôtel ba bimisa na ba YouTube mutu wana zana kere mama lokola ya yo na ngai ndeko na ngai ler kere na cd akei to ya ko perdre Karine te bandeko to ya ko perdre Karine te azaka meme mutu ayebani ya mboka na biso ezate qu'il faut asalela yo nini omona batu mususu bon bozo défendre asalela bino ni te asalela biso lo omote aza congolaise makilo ezo tangana ezo circuler na nzoto ya yo mutozo landanga yo mutozo kalingalo bande konanga to yo perdre Karine ka boye to ko ya ko perdre mwana mwasi oyo boye pona nini pona bilobela oyo lobaki boye kende ki boye batu basali penza likopa ndenge basala mama na biso mari musam batu babeti penza likopa pona ka mutu asala ka boye nani yango atonga te nani yango atonga kate bandeko na ngai neti makambo ya sida wana ebandike pa Karine ba Cynthia Wadolpha wana na mususu oyo abali na ayepe na poto nesuki oyo munene wana na bosa nikutukombo na ebolimbisa nga bandeko na nga mama atanga kie na voice kiboloki voice boyo kango bakende ikotonga bakende otonga Jael Shoki azana sida bakende kotonga Jael Shoki azana sida Jael Shoki ndako sa examen atia ba resultat na YouTube bandeko nanga pona nini na Cynthia Wadolpha penza oyo abima penzo babima penze pa Karine babima penza pona buzoba ya Karine azupe parona comme loba azupe audace asalipe voice na regrette pani na yeba ki yo soki oyeba Karine te yo ngeko yeba na non eza biloko msoko dozo lobi tu sais bolamu bolingo ezipaka mabe soko lingi mutu ata asali leloko nino omona ezipi kaka bulamu bonani bolingo ezipaka mabe bandeko po mwana mwasi otoko ya ko perdre boyo kana no voice oyo Miriam Mokonzi atiaki ya mama na ye mputa ndenge esalaki nga pasi moko vous pouvez même pas imaginer mama na azolela siko lere ya azomona biloko azo ankesi yango akoyebisa bino naza bien akolobango mais est-ce que aza vraiment bien akozala bien azosentir que aza bien mais cœur parce que cœur yo koyeba te que cœur ezokende ko s'affaiblir parce que tout le temps bazo accuser on a quelque chose tout le temps mukolo mususu kere ko yako tsede ba obandolela lisusu pona nini nani yango ayebi te Karine asala ba biloko na ye wana kaka pona ko luka ba gaz asakrocha kana ba musicien minene po aluka ba gaz Karine atika ba wera na ba fali oyo adjembela ka bango akende ko tonga batuloko ba Cynthia ata soki atongi bango batonga na groupe na bango wana si je comprends bien parce que oya ya Cynthia na mususu wana baki kotonga Jael Show est-ce que Karine azalai na kati mwana mwasi o azoloba naza bien mais boyeba ke problème ezali bandeko na ngai boyeba ke boyoka na Petite amitié m'en donne plus
na lamuki. Tu na lamuki tous. Mami service ma bien pisone. Sikoyo bozo kanisa aza bien azoloba poto zo yoka akotinda ba voice na za bien. Est-ce que aza bien? Est-ce que aza bien? Est-ce que aboma ipenza mutu nini po a mérité vraiment que groupe nyonso ya batu nyonso tout autour na ye ba komo bimisaka makambo na ye. Toko ya ko perdre mwana mwasi c'est une congolaise aza makila aza ndenge moko na bato bazo kufa na Ituri ye bandeko. Toko ya ko perdre pona nini pona biloko pamba soki po tali fondement ezati y a rien. Et loko moko te alobaki boy azalaka likolo ya batu asalaka boy toko ya ko perdre to perdre bana basi mi balo na regeta bango ti lelo kaka pona biloba loba na biso. Na biti soki bozo se souvenir bandeko na ngai visa akufa pona biloko mataki ekitaki visa kenda nye siko famille ya visa bango batikala ba souffrir. To perdra fi wana trop talentueux, très talentueuse fi wana. Elle incarnait bien son rôle. To perdre kabo et kende ki zonga ke visa salibo visa zongi boy visa la namba nanga visa la ti visa eko kufa na tension. Marie Musamu memema. Marie Musamu salibo tala nini hotel yango kutola la kina mobile nanga hotel. Ne to perdre Marie Musamu ti lelo. Bino botika li bozoli ya ba fufu ba famille ba douane eza na kimiata. Ba perdra batu. Siko ndenge do bozalaka chaque période na mutu moko boye bo viser surtout bana basi nga je comprends absolument rien. Bosala ngo kana bana basi poani. Siko awa bosi botie biso na bino e pa Karine. Karine alobi boye Karine mati boye Karine asali boye Karine sombili mba ne bilamba vraiment tozala batu ko asombili mobali na yebi soki makangu na ye lamba na mbongo na ye. Siko boye ko sela ngo ba commentaire franchement. Karine mati boye Karine asali boye Karine kei boye Karine atonga Karine azalaka ko alinga ko sala likolo ya batu. Mutu soki azana makila ki leader ata komi place akuti batu baza plein. Au monaka abandi ko zo ba initiative pas akomi chef ya groupe wana c'est normal. Eza kindokite ngana boyeli eteke azana kindokite bo limbisa nga bandeko na oloba teke azana kindokite nazolo bana sens ya leader alinga teke ba konza ye. Leader a créé ba initiative moko bo mona komi likolo abaninga o wana kutoza kindokite po epa biso ba congolais alaka soki muto azana eloko te bozo sambela nzambe le nzambe abengire muto wana botie kindoki likolo. C'est comme si nzambe a pouvoir à kopesa muto eloko te. Franchement, je vous dis nazolo bela kindoki ya Karine te ponga na loka kana ete pona yeba kindoki ne. Nazolo bande na ndenge na ba expérience toza nango bato to perdra. Et toujours ba femme basipe. Donc basipe nza o bazali baza na capacité à kosala quelque chose ndeto atakaka. Moi les choses qui me fait parler maintenant c'est le truc de voir que tout est un groupe là. Tout un groupe déjà oya sali vidéo siko bolingi akufa parce que tension ki oboma akolobaka naza bien ndenge azoloba na ba voice. Mais est-ce que aza bien? Occupé ko zala bien azo forcer azala bien. Est-ce que cœur eza bien? Est-ce que cœur na ye ko supporter ba coup parce que loko eboma bato eza ba coup. Okoki ko supporter na yo supporter. Mais ça va arriver un moment kere ko céder. Please, tu vas perdre moi na moi sur. Tu vas perdre moi na moi sur. Moi je suis en train de parler en tant qu'une Congolaise. Parce que tu as l'expérience et bande qu'on a biso oyo ba les cas na même problème au Karine azanango. Tu as visa, tu as sœur Marie Musamu. C'est comme miso ya batu nyoso bazaka pa Karine. Karine asali boye Karine azongi boye Karine. Moi botika ye. Bo sa futi na makambo na ye botala yete. Bo sa makambo na bino botika ye asala buzoba na lera mona batu botala ta otikati. Bandeko please, mwana mwasi wako yako kufa ka boye. To perdra basi ya ya molende na communauté na biso pona biloko ya ezalaki boye kenda ki boye zonga na nango atonga ate. Kutundeko nanga utiko loba grande sœur ya visa utiko loba. Totonga ata ba mama na biso. Nga kutusuki batu Afrique ba benge mwana na biso mba nanga batu bo kongo pesa nga kanda. Na totonga mama na nga
nga mobile na ngai, c'est normal. C'est normal ko bimise loko soki omoni ke zo sala bien te. Siko boyoki voice ndeko na biso alobi, bango pe batonga kana tieli bino ngo kutu defo na zongi la ngo po landa ngo bien. Poto bossa na kambangu, bana basala bazo bossa na ke, basala ka pe Jaël sur le même mije wana o bazolo bakarine asali. Siko na tourne ya komolela. Mokileza ka tour wa tour mbanga ya tabati. Ezala ka tour wa tour, soko sala ka mabe o futa ka mabeti. Soko sala batu mabe, oko futa makana mabe, c'est clair. Bande konanga na linge koloba mingi te na tiki wana susu na ngeza laki na koti la bino video na parce que eloko moko important intéressant kinga na video wana na voice ya madame no tanga kombo na te pona respect na ye ayebisinga mama to bongisa leki na ngati lelo akenda pona makambo ya communauté na biso ke visa asali boye visa azongisi boye visa do koti na lobby if na kotika ngo pona nga moko te na partager ngo na bino. Et puis, ce qui n'a lobby na décortiqué mon ndenge nanga, tam mususu na kozala pencher côté moko. Alors il fallait na pesa bino ngo brut. Bo limbisanga, mama pe alimbisanga pour na tie voice na ye. Merci beaucoup bande konangai. Ezaka conseil moko toko ya ko perdre mwana mwasi yo. Po soki comme mutu nyoso azolo bakama be. Batukutu okutu mama biso ti koloba na video. Batukutu bafinga koleka karine bazana kine, bafinga pensa biloko ekomamaka na miro wana. Bazana kine. Mais batu baki pa bango te kaka Karine sali boka tito ko yako perdre moi na mwasi o bandeko. En tant qu'une congolaise, je suis en train de parler tant qu'une maman congolaise. Please. Batika no babiloko wana Karine alobaki boy Karine azongisaki boy Karine asalaki boy Karine achindi batu boy. Ya Karine ko contrôler ba fan na soki ba fan na ye wana bazana monde entier. Ya contrôler bango ndenini. Mutra mutazolo bana eloko na ye. Et puis nasolo na ba mama ebele bazolo ba pona kozala fan ya Karine ti. Ezaka pona danger bazo mona liboso parce que kombo ya mutu moko etanga makaboete et puis na ndenge ya malamu te ba mama bele ba benginga na ndenge ya danger bazo mona liboso. Moi-même je prends la parole là pour vous dire quelque chose, pour vous parler juste pour la danger ce que je suis en train de voir. Ce que je suis en train de voir là. Hein? Danger za liboso yango tozo lobela bande ko nangai botika mwana mwasi wana a vivre vie na ye pardon. Hein? Alobaki na bien adjembelaka na ye batu bon mona ekutu makambo adjembelaka na ye batu o bazana succès pour amata. C'est clair, c'est normal et sa stratégie na ye. On doit la comprendre comme ça. Ce qui est un problème c'est que agarda kango à cœur. Alingaki a souhaité grâce et félicitations te pona mwana. Alingaki a souhaité kutu oyo mutu alongola na gare centrale na RTGA na ni mes condoléances te na liwa papa ya ndeko na ye fifi siwa. Mais elle fait ça donc ça montre que azwa kango kerte. C'est une façon, c'est sa stratégie quoi, si je peux dire ça comme ça. Vous allez m'excuser mes amis. Vous allez vraiment m'excuser. Nazolo bela karinte. Moi je vois les dangers. Parce que boyebi na rappelé bino to bongisa visa pour na biloko. Boyebi lisusu. Bo se rappeler. To bongisa mari musam pour na biloko. Pa ya mutu moko te anda aza parfait. Bo lembisa na bo tika. Hein? Tracy na moi sinon bo tika na bo baksesu ba video mususu te bo tika likambo yo esila. Karine aza pe mutu aza na kere ko ya ko nini te. Kere ko ya ko cede to ko ya ko lela Karine. Po nini? Hein? Ba wera kutu bato alobaka koko. Po mutu abengi koko c'est le grand-père. Na comprendre que tu es là côté ya lo ba kutu biloko wana bango ba occupé po ba yebi ndenge monde na bango etambolaka ba yebi ke azo jembela alo bakango pe bande ko nangai na lobi trop bolimbisanga ezalai ka pona tela bino visa wana ya grande sœur ya ndeko na biso visa et ça lenga passe to sololi na trop on a linge kutu ya ba privé on a linge kutu na kotsa awate na ngeka tana tela bino parti wana oyo ba Cynthia Wadolphe wana bango moko pe ba fingaki Jaël Choke azana sida mais esala ki pasite ilelo siko esali passe po batangi kombo na e congolais alinga kaka intérêt na eza la protéger sinon akomi muto aliboma bon limbisanga bande konanga et puis na lobi merci bon week-end na bino nyoso partout boza na monde nzambe alola abate la bino moko na moko merci beaucoup to batela bo moko bande konanga e to yeba ko limbisana soki asala ebino mabe obengi moninga na ona privé obengi o ABC parce que na YouTube awa tribunal moko ezawa te comment bokomisa YouTube lokwa tribunal YouTube eza tribunal te juge yango ni na katela bino makam lero lobi fini moninga après ozui nini elote
Okipe ko benga ye na téléphone bosolo li bosilani. To oke place ya zali bosolo li bosilani. Mutu lokola Pamela Shekola, soki Pamela Shekola. Oza problème ya Karine. Karine aza mutu na yo. Afula bino. Benga yet. Yo oza na poto, ya za na poto. Oza wapi ma copine. Oke kuna place azali bosolo li. Omoni ezala boye na sepela na ngote. Mais vraiment ko sa ila ngo susute. Sili. Lero leki na obengi si Juvenal. Le bosa l'émission après. Tracy a zoko tsambongo bino bozo mi sambu ça pour rien. Jugement ni nango ezala ezala na YouTube. Qui vous a dit qu'on juge les gens ici et puis bah ça va tout réseau bah tout monsieur bah ça va qui vous dit ça? Hein? Juge à Congo comme na YouTube depuis quel jour? C'est quoi ça comme histoire? Oh, bon traité que sous le comment côté na privé, il faut qu'aboler na YouTube. Après 2 jours pe ba bosani, pour ce que vous appelez star à ma casite, vous appelez muto ayeba ni ma casite. 2 jours ba bosani, bon mona ka likambo ya Tracy na moi sino ko umela te ba bosana bango. C'est quoi ça? Ah, arrêtez-nous ces bêtises là. Bande konangai, bonne soirée et puis bon week-end nabino, ciao.